Matondo mingi na bino ba téléspectateurs ya Vom Télévision bozomi pensa belé na ngonga oyo kolanda manaka na biso ya sport ya Vom Télévision. Pona nini manaka oyo na tango oyo? Manaka oyo na tango oyo na pamba te na tina ete ya kolamusa makanisi ya ba Congolais o bazoka libaku ya kolandaka biso manaka na biso ya sport. Kotala sport na kati ya mboka na biso bokomona na ba discipline nyonso na tenya sport eloko moko tezo marcher. Soboke na boxe, difficulté za makasi. Toke na judo, difficulté za makasi. Toke na karaté, difficulté za makasi. Toke na lutte, difficulté za makasi. Toke na basket, difficulté za makasi. Toke na foot, oto bengaka sport wana kutukoloba te. Difficulté kokoso, malgré bambongo ezobima. Changement za te. Yango Vom Télévision et manaka oya Vom Sport boromona bokesi nezali be miso ba sport obolandaka na ba etando mosusu no bolandaka na Vom Télévision. Vom Télévision so ko kundola ba cause pe ko pesa piste de solution ko lakisa ba piste de solution e ko silisa ba cause zo nyoko la football la biso. Na mokolo mo lelo bandeko ba téléspectateurs bozomi libaku ya ko bozuli libaku ko landa biso na mokolo mo lelo to ko sola sirozanga koyoka ekumbaka nini epa ya batu mingi to solola lelo sport wa o lelo so nyokola batu o ela lisaka batu banzala c'est très difficile mona mutu na boxe ala linzala foot ko bete même une semaine moral nezaka bien te bandeko bakendaka stade baye biso kito poli kilo ekomaka na makolo pona kozonga ndaku l'autre kolobela likambo ya équipe nationale bande ko tant tozola na manaka oyoyo tozala pena na bokebi nyonso esali déjà 48 ans autant 1974 oyo tozwaka coupe kino lelo 2022 tozoka ba coupe te tobimi ba troisième deux fois na 1998 na 2015 na 1998 ezalaki na mwana mboka Côte Watunda molimo na ye esiki ezali esala na kimia kwa ute ko tika biso na ba mikolo ute ko leka na 2015 tozalaki na mwana mboka Florent Ibenge otobimaki na Côte d'Ivoire tobimaki troisième toyebi ke demi-finale tobetaka na Côte d'Ivoire alongola ka biso pasi na motema na kati ya kozanga koyoka ememelaka bato nini moto soka bani kokufela mwana akufeli mwana liboso mwana ya mibale mwana ya misato tanga zokoma na 4e akotelema akoluka yeba cause eza wapi ezosalaka soki na boti tosimbi bana bapusani bana bakufaka après avoir koluka cause neka kota na likanisi asilisa yango poti asimba bana bomo ya batu eza na babiloko muke oyo kokofongola batu eza pe na eloko moko ya muke koyiko kanga bino moko biso ke muni eloko ekangaka ba biso muni sozo kufela bana boye eza kaka po par exemple opesaka liputa tata mwasi te na moko akamwe donc ati na kofeli bana boye saka po na liputa tata mwasi emso boye akoyi pe koboya yango metanga okenda po baba c'était muto soka ayibe lakisi cause wana oyo azomona te yo futa kaka komona bilembo tu komona mutaki a poser acte wana bite ngabo pesa nga facture na kendaka boye na bosana parmi biloko na pesa kana zangisaka eloko boye ya nga na zongeli yango na ekopesa nina sima mikolo komona mwasi pe ko susu semi baboti mwana basi mwana ti omona pe bandi pe ko simba pe bana misusu batikali na sima to eloko ezokanga batu ne eloko pe ko matsa batu ekozaka eloko muke o bino bozali ko ignorer mokolo na mokolo na kati ya mboka oyo to vivra ba génération ba grand joueur problème ya équipe nationale banda 74 oyo tozwaka coupe kino lelo eza problème ba joueur te po banda 74 kino lelo tozwi ba joueur ya ndenge na ndenge oso dobani kotanga ba kombo awawa to kolala na awawa osoki bazobeta bale moto nyonso zo sepela na bango banda 74 kino lelo
to changer ba koti boni to fingi ba koti boni banda 74 kino lelo ye longa ngana kota na vanda longa ngana kota na vanda yezo sana mabe. Combien de ministres à sport ont changé na kati ya mboka na biso banda 74 kino lelo mais to tikali ko zawa Coupe d'Afrique des Nations te. Est-ce que ezapo to yebi te to eza to yebi mais to lingi te ko salela biyo to yebi. Pona nini nazwi tango ngonga pe ko sola bido bandeko. Ba Congolais eza na biye o to ali ko sanga ko yeba. Biso nyonso to lela mite mapasi boni équipe nationale et marche akate. Olala kolamuka nzambe wa keli biso. À chaque fois yoka kabana nene balela ka pona ni eloko bezo marcher te. Inspirer motinda mina ye. Fo mokuso ki musala pana na Angola. Alakisi ye cause o ezoni okola de génération na de génération pendant des décennies. O esunga o esali ke ba Congolais pepe bazairwa na époque wana ba kokate kozwa lisusu coupe uta 74. Nzoka na 1974 libabe bandele la kandi wana. Oyo ngana bino to yebite. Fumukusu abandi ko limbo la phénomène inyongo. Phénomène inyongo fumukusu abandi ko limbo la. Équipe nationale ezaya ko kangama pona nyongo ya bancien Léopard ya 1974. Kasi nani ya koyoka mutu na interprétation na tata wana zoluka mbongo tata wana trop c'est trop tata wana boye yaza na elle spirituelle azomona eloko ezonyokola mutu po mutu na musuni soki abundia kokite asalaka recours na spiritualité ne ba ko talisa ba piste de solution likamo ezonyokola ndinga ko sa sortir na yango manaka oyo to solo lokola ba mikolo. Tokomi na 2017 Fumukoso wana banda kala deja bandi koloba lisolo enyongo mukilebeta kakara. Tokomi na 2017 tozo préparer éliminatoire ya Russie 2018. À l'époque wana mobilisation totale esalami na kati ya mboka. Banganga bauta biteni na biteni ba pasteur ministre à l'époque Nzela Kamba tobosana te ba papa na biso kiangani ba pesa ba score ya match ya Tunisie ba pesa ba score bato bakoma ina confiance. Oui, c'est la première fois maramba bale ya Congo na basala nzambe bakota yango. Cette fois-ci tokokende coupe du monde. Ba pasteur bandeko na so ba pasteur bazana nzela limité ko banda première reti na banda na 18e reti na première reti be église na bango boyebi bango to kotanga ba kombo ate bate bandimi na bango match aller 2-0 match retour to gagner 1-0 soit to sala ni Tunisie akoleka te biso to koleka mboke ningana ministre soit confiance. Mais ça comment na confiance moko ko sakana te wana na match ya Tunisie. Kasi ministre wazalaki wana mona mboka Willy Bakonga oh pa la saka défi ko tambola pa batu nyonso kasi ko ya pa mokonzi ya banganga ngunza te. Amona ka résultat. Poto koma na yeto ko zonga mwa muke mwana mboka Denis Kambai. Batebele babi ke Denis Kambai ayaka na siège ya religion africaine. Kosenga coupe ya Chan o tozoka na Rwanda na 2016 tozwi de Chan bato bakoloba o ndenge nini ndeko tamba bate Coupe d'Afrique des Nations na Chan eza des compétitions différentes. Chan tozwa ngo ndenge nini première Chan tozwi ngo na 2009 au final on betamaka le 8 mars. Masolo tozo betela bidon eza bay oyoyo ba vivaki pene na mokonzi ya banganga ngunza pe mokonzi ya banganga ngunza alimbola ngo pe na be mission pe ayebisaka ngo pe mwana mboka Denis Kambai. Ministre Kambai à l'époque, sénateur Kambai lelo. Tant comme na 2009 première édition à Chan to remporter yango.
Pour la nuit, tu as qui coupe wana. Coupe wana, tu as qui en gros pour ebalana qui na journée de naissance ya Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu a botamaki le 9 mars. Biso to beti final le 8 mars mokolo ya journée kanga liputa. Nde sala ki était le 9 mars c'est nga ki to ke neko zwa ba joueur. To yana ba joueur bazonga Congo. Nde lingisa maki na mabongisa mokili ya molimo ete coupe le 8 to kwa kozwa ngo po mokolo le 9 oyo ko tomber mokolo la naissance ya Fumu Kimbangu ezala mawate na kati ya mboka kasi ezala sengo. Pour ceux qui vont rater coupe ba joueur na to kozala même na difficulté ko ndeko yamba bango na aéroport. Tozwaka coupe wana motali puta eza pe na batu ba pledaka pa ya Fumukusu zi compris bana pe oya libota balelaka papa bana tobota ma tomona coupe te lokola pe balanaki na mokolo ya Fumu Kimbangu ezaki mokolo ya esengo ope religion africaine esepelaka na yango Fumukusu asengaka pa nzambo ya keli likolo na se tozwi chan pour nous confirmer ma camono zobetela bino ya 2009 tant to comme na 2016 moi na mboka Denis Kambai na kati ya archive abi Fumukusu na 2013 ayaka kosolola na bande kwa ASV Club na stade Tata Raphaël atalisa même na ASV Club pour na nini na ba difficulté so kwa kozwaka coupe te boyebi awawa Fumukusu bango ne mutu nzamba révéla ki bango ke ASV Club n'époque où a commis équipe ba Maghreb bakoki ko gagner yango bakoki ko gagner été to mona vite na 2014 azwa Ligue des Champions tsala ko polate mutu alobaka bakamona Fumukusu ko landela inspiration oyo nzamba keli likolo na se apesaka ye motinda mina ngai tala cause ye zokanga vita yango kende loba bomona vita gagna to komi na final fallait bosala recours pa ya mutu qui inspiré pa nzambe bokimi pa mutu liboka Fuma lobi ngai te boke pa mutali boka bomona ki résultat to rata coupe mona mboka Denis Kambai tanga moni babiloko na nde omoni bango tanga zui ebonga aye ayebike nzela ko so coupe lokwa to na ba grand joueur eza nzela ya Kingunza ne bayaka na siège religieux africaine accompagné na ba ancien léopard na kata religieux na siège religieux africaine ne mona mboka asenga coupe la KEP okozwa coupe tomoni mwana mboka Denis Kambai pa lobaki bakosala pe makasi banyongo ya bancien joueur efutama po mitema ba papa ne sala malamu soki toza prêt so banana na élément nanu wana botina biso élément ya mwana mboka Denis Kambai bandeko boza na régie po esunga bandeko batala esika to wuti na kata ba makambo na kati ya kozanga koyoka so boza prêt ba na biso nanu élément mingi na biso banso wana ezalaki bongo bokombi ya son excellence monsieur le ministre de la jeunesse sport et loisirs tata na biso tata Kambai Simbumbu de bongo lokola bakomeli biso na botosi bonso tokopesa bango esika bakoya bokofanda Maison Yanzila bana kuva nyonso bangunza avana kende Kigali
nasengaki bino mateya lelo toretenir momoko kotosa na koyoka il faut tozalaka attentionne biso nyonso na vie na biso yango tokomona nyonso soki tokotosa makambo oyo tokoyoka ndenge etamboleli ya vie na biso ezala na politike ezala na sport yango mpona kende mosika te nazongaki mingi awa mpo moto soki amoni akei atamboli ti ifo azongaka mpona kopesa mpe matonde naye kozongisela bino su matonde mpona nyonso oyo bosali mpo motu nyonso ayebaka na vie na ye marshe na ye ezalaka ndenge nini ebandeli ya vie na ye ndenge tozali mpe makambo etali leadership na choix ya oyo aleki biso milimo oyo biso tokomona te oyo biso tokomonaka bomoto boye te il faut koyeba kosalela temps moto na moto ayeba kosalela temps na ye yango ya liboso nazongisi matonde mingi na mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange oyo aponaki nazala ministre na ntango oyo maboko mpona mokonzi ya mboka ere mokonzi anome nga nalobi te nga nayebi nzela nayebi koluka na secteur oyo nazali je crois que boza parmi bato ya liboso na mwa oyo bauti konome nga na bandi nano awa yo kosolo soki botali malamu banda mokonzi ya mboka azali mokonzi ya mboka na mboka oyo nayebi te soki asa décora baministre décoration c'est-à-dire que non bapesi nga médaille ya chevalier de l'ordre national Mzee Laurent Désiré Kabila et Emery Patrice Lumumba. Bitumbe bandi wana bato bakomotuna me motuna ye eza wapi aye kaka sikoyo biso bato tobanda kala auti oyo yaka sikoyo motu na ye ezali wapi sentir nini alataka na loketo makolo ne etambolelaka wapi bon aza wapi toluka ye nano mais eza pasi po bamona place nazali ndenge nalobaka na bainterview na nga mosusu oyo aleki biso nyonso na grade na Congo son excellence Joseph Kabila Kabange ye ayebi esika nga nazali parce que ye andimela avant nga nakoma ministre bolanda badiscours na ebele alobi bato bakosakana na Congo bayebi Congo te Congo ezali mabele ya nani mais soki ye akondima yango so biso oyo na se to comprendre yango te bwani lokola nga na nalanda makolo na ye nalanda oyo atinga na mosala oyo nakolandaka nzela na yo yango mabolandi nzela na ye wana yango lelo nga mpe naza hero na kati ya ordre bahero chevalier naza chevalier la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nami bandeli nanu ngai moko. Na ye koleka nami bale o itali bale au part. Nga na yebi ndenge papa ocholoba tout à l'heure les secrets bino boyebi lingala malamu secret ya réussite nyonso ezali na kati ya unité bomoko à la recherche de l'unité ya masolo. Soki bomoni mboka bato balingi su masolo te bato balingi dialogue te bato balingi mobulu mboka wana ekendaka liboso te mais soki bato bavandi basololi batie bomoko
même esprit, regardant dans la même direction, Mboka ane okende liboso. Yango na onga na yebi na bandaka yango na nakoma ministre te kosolola na bambuta mutu wana do banganga liboso bangoyo banganga liboso o bayebaka baleopard bango na bandali baasmara bakabasu basouplesse bango nyonso nde babandi bamana kurbondo banganga liboso bangoyo na bandi okende na bango kobondela bango te bofongola mitema na bino boya tovanda tolia nano ngate na goloba ndai abeli akoti ngalia mangalobi te bopesanga facture wana toke totala ndai na kati ya hôpital alamuki na mikro alobi kende bana wana bakolonga liloba ndai yango na nsima ya milulu ya lelo bayebi place tokokutana na komi na kisasa place tokutanaka lobilo aza wapi namoni lobilo te bobengabenga bango bona aza na dei kasi dei bakundaka na moi na poko yo bobenga ye soki 17h ekoki tokutana place tokutana wana tovanda lisusu totonga lisusu toyeba ndeni ya okende liboso nesonga nzila kaka moto ainterpelaka biso alobi te botala bana baancien oyo wana baleopard bachampion wana banda toutaka na stade tata Raphaël na bandi bobosani te tosengaka pardon yango tolobi ke moke tokokende na machete wana tokokata maleme kuta tokokende mbangu te mpo makoki eza te me tokokende malembe ntina ndenge tokoresoudre baproblème nyonso ndenge tokoki koresoudre yango na boluki nzela kaka na boluki nzela tokotambola totie match dernier match ya phase de poule Léopard contre Cameroun na kati ya stade Tata Raphaël Vova Moubaye batondisi box de Pharaon nyonso tomonaka na bilili boye Léopard abimi na bleu blanc tosololi kaka na litoyi ya topoli mais moyen koloba yango na public eza te biso moko toyebi deja keno awa matata ezali awa esangisi ekoti mobulu bon mais nakolendisa kaka mitema ya bato tolobi bon toza deja na 6 points nzambe mpe akoriente mpe makambo na ye mpo soki ezalaki ke mabe ezalaki deja liboso soki tozalaki batetu mbele mabe emonani tosololi na papa natoyokabi te ngai lobi nakei mboka mpo oyo claire eza te soki bacommerçant bazali oyo bakoteka bilamba na équipe nationale ya bacouleur ngandi moi je vais imposer en tant que ministre ya sport mpo bolata bacouleur nationale nakobetela bino masolo ya histoire te les choses vécues oyo makambo nga moko natambola nango na bacolaborateur na nga oyo ere tokomi mbango nake kokutana na bango bazalaki koencadre équipe oyo bazalaki kokende baréunion technique nasololi na bango babine excellence omoni tozalaka na deux couleurs tozalaka ecouleur oyo soki tozoyamba papa nga biti papa otikama makambo na bino bacouleur ya koyamba ata nakoyamba te bino kaka bacouleur nationale pourquoi Cameroun balataka bacouleur esude alors bosala lor botie soit jaune bleu
ou rouge, mais pembe zara na kati wana te. Yango, Excellence, Monsieur le Premier ministre, puis après ça, il y a un lingisa, Mikoromi Balé, pour tout en place commission pour l'habillement et le léopard, tous dans la couleur unique. Pour les tantôt, parce que, attends, le drapeau, on a place bleu, blanc et ça. Donc, désormais, Automoni était à Bissau. Les Camerounais, mususu na kosekisa bino ezali bon moto na moto aza na kondima na ye nga na boyi kotutisa mitema na bino mais tovoyageaki tala bamilangi ya bon naloba tovoyage tala bamilangi ya kamba bamilangi ya bamiel o bamboka wana poisson boye na boye ezaki secret moninga kobetela bino lisolo tokomi na Nairobi po babagage eleka po tolekelaki nzela wana deuxième tour premier tour tolekaki na Congo Airways tokenda bato ebele moye bafuya biso mingimingi eza te mais lokola efana koma butu wana kaka mpona makambo oyo namonaki a partir ya tata Raphaël bon bacollaborateur na nga omwa ndamoma mais papa alobi makambo ba SMS abosani ke garde na ngai mpe ayeba tindaki mpe garde na surtout match oyo ya contre Guinée tobandi kosepela tobandi kokonte telefone nanga te telefone te oyo match wana tobandi kokonte 1 2 donc nous commis déjà 120 minutes déjà pour la chrono tomoni que match ici 1-0 le pas la zone. Donc 30e seconde, 35e seconde d'égalisation. On va de la wad. On dit mais comment kima. Attendez que tu bagi que coupe en mettant biso. Moko kon numéro taka doute. Tokanisi maloba nyonso ne. Bon, natali na mais bana bango balati ka ne to soyi na papa. Eza wapi? Ba téléphone ba nyolela partout. Ba SMS ba. Permezaki mokano il faut ekokisa magana. Vai mukane kwa kusema nasi sali solo ya mai tokomi na Nairobi siko ba contrôle mais oh mai yo no oh béni Saint-Esprit oh mai siko on va comprendre mai yo musana siko ba garde na wala sabe da mai ya bete ba mela ba passer les bateaux les gars mutuna kondima na ndenge na te ya ba joueur mutuna ne eza na gouvernement place tozali eza na sport mutuna na ba conviction na ye mais soko za leader okokumbela bato mususu il faut ba place nini yo che voilà place oche mutuna yo voilà parce que à travers ngai ebele o ata baza na ndenge ya kobunga bakoki kolanda ndenge ozotire bango yango tolobaki ke soki tozwi coupe oyo tokozonga kaka na banzela oyo totambolelaki mpona koremercier après koprépare mpona oyo koya toza déjà qualifié na baéliminatoire mpona coupe du monde oyo koya tokoprépare coupe d'Afrique des nations oyo koya tokoprépare bachan oyo koya na badiscipline mosusu yango mateya mingi tokokanga lelo soki bomoko ezali kaka soki tokoyokana mpe tokosolola oyo nde mokonzi alobi ensemble pour la paix et la cohésion nationale mpona kimia ya mboka
mboka ya Fumukimbangu ezali mboka ya bato bakaniselaka makila etanga te. Eza normal te. Soko ozali véritable Congolais, soko ozali mwana mboka oyo babela Fumukimbangu, okoki kozwa micro te oleka na batelevizio okoyebisa bato ke non il faut yinda kaka il faut te omona Fumukimbangu ata na buto ya kolobela yo. Tozali mboka ya paix justice. En plus aussi, pour la kimia na mboka esengaka toujours masolo. Papa lobaki yango que ezala na politique ezala na sport masolo. Soki kosolola eza te moyen to avancer eza te. Nakokomisa mpo nga naza déjà informé. Nga nayebi na uti wapi nakokende wapi. Mais nalingaki nayebisa bino ke non, à part victoire ya Léopard oyo tosengaki oyo boakompagnaki biso oyo nzambe abakiseli biso lisusu eza lelo ke ngai Denis Kambai parmi bamembre ya gouvernement nyonso me ngai naza na exception moko naza chevalier de l'ordre. Bilembo wana eyaka pamba te. C'est la spiritualité aussi. Il faut savoir combiner. Parce que ngai na kondimelaka Fumukimbangu. Nasina mona yango na ndoto. Nasina mona yango na bamakambo ebele, ba événement ebele oyo ya vie nanga. Avant la cérémonie ebele. Mais il a fait secret. Il faut que bato bachaka doute pour baba ya pe mingi to zala mingi bébé. Pour ceux qui ont eu secret, er bato bazo s'entêter pour parce que ceux qui to komi ebele pe moyen te. Mais oh ya Bosi bomona eloko ya malamu bakosala yango publicité mateya ya malamu tokosala yango publicité pe te yango toloba oyo ayebi ayebi oyo ayebi pe te motema na ye ekangama makasi ayeba pe te mais era komona na bilembo era umona na bilembo abana tuna me ye ucho ya kaka sikoyo ete ya kaka ndenge wana parce que ce que je expliquer mokile wa to sala boto te ba umona me bilembo o ba ebela ka mokonza mboka sisa bidimbo ba umona na bilembo je crois que ba vias mara ba contredire ngate bazala baba kisasa mobimba yeko beta lisoro Kambai Congo mobimba bango beta lisoro Kambai po ebele to bango baza na courage bakotindaka message vraiment félicitations na tango moke tomoni boye na tango moke Mazembe azui 5e étoile na ye coupe na ye azongo grâce à partir na biso na sensibilisation na biso na tango moke to qualifié Léopard na biso ya CAN kuna na coupe du monde na phase de poule ba ile baso ba beti ba na coupe du monde na tango oyo kaka to zui CHAN oyo ezalaki bloqué depuis 2009 ndenge papa otio ba depuis 2009 comment il bloqué ti 2016 mbola bon 7 ans donc chiffre 7 nde eyoko fongama lisusu kaka na ntango nde omoni bakachere bauti na poto donc ministère ekobouge na ntango moke mpe tozalaki na bino wana sasa tozalaki komona boxe de pharaon te mais boxe de pharaon epeli moto mikolo sasa mobima bakobela lisolo ya boxe de pharaon ndenge ekomonana awa
Na tango moke hymne national ezali kobeta mamingi kaka na français. Tebe na tango na biso to profiter pe to gagner pe na tango na biso hymne national de kobeta mamingi. Yango tokomisi nzambe mingi tozongiseli bino so matondi tokotika bino parce que tozozonga susu babengi so na bobokoli tournoi moko final nango eza lelo na Delvaux wana na 14h lokola 14h ekoki totiki bino bokontinue na mabongisami totikali toujours ouvert toyoki mpe baenseignement ya batoke porte mwana ya kolo ndako alingaki totuna papa nazalio papa aza na kati bon tokolandelaka mateya tokolandela mateya liteya ya monene toza nango na kuvamu ezaki bapesaka babi kaka na moto oyo azali na terrain joueur azobeta bale na terrain ye nde bakopesa bi mpo acha yo oza na réserve ozali kopesa babi na nsima bongo soko okoti te ekipe epoli merci beaucoup mpona lelo tosukisi awa nzambe abatela bino merci beaucoup. Bolani mwana mboka Denis Kambai, image ya Denis Kambai. Lokola ezaki manda ya leta ko kovanda libela na libela te akendaki atiki esika na mwana mboka Willy Bakonga. Mwana mboka Willy Bakonga lelo député ayena défi atamboli partout bi kuna e pa bangunza ko kende te to yebite soki nana ebisa ki ebongo nana conseiller na te ki ebongo. Ake Kamba Zuba score wana tozo préparer éliminatoire ya Russie 2018. To beti to komi na double confrontation direct biso na Tunisie. Bande ko match bosa ko mona wana. Oyelelisa batu banganga ndenge na ndenge to zui. Ba ministre Ake Kamba azongi awa ba pasteur ba pesi ba score. To yepe na match yango beto bandi pe 2-0 mboke ninganga nanga seka biki azafata biki sine sali pasteur na pasteur seka fata biki prophétie na sali papa na biso pe kianga ne seka pa bande ko tala pe match yanga ba biki oui effectivement bandi minyo so ba sepeli vers ba 75e minute match yaki ko bongwana Tunisie yaki ko tsabiso débit to kenaki DD awa pe to ko longolela kuna tango eleki esengeleki te ya ba o bakoya pour yo za na mandat l'état soki ke o akoya bato bazoleka mais institution zotikala toye kozwa mwana mboka lisanga bonganga aye kokuta pe ekipe ezalaki qualifié na niveau ya Coupe d'Afrique na 2019 toke tobeti bo esimbi te toyaki na mwana mboka Florent Ibengi esimbi te to éliminer to l'équipe premier tour na deuxième tour nde to ko katana mwana mboka lisanga bonganga kei amoso mbayo aye ko kitana e bato balobi kuta amoso mbayo nenga za bongo za sportif makambo ebongi makambo ke bonga kaka soki bo toucher cause zo nyoko la batu amoso mbayo yepe amonela ka fumukusu na musika na image kaka ya wana makambo bokoko ate boyibi pe yepa sa bi pasteur Faut pas kangani maboko atalaka bango abe miswe leka alobelela likambo wana likambo ba léopard eza likambo ya banganga te nganga moko te ko pesa bino coupe varesi ya pembe eza varesi ya lembo ya mawa boko ko lataka yango te ye moto aloba yango vita ba bako ko gagner te et pe ba rap d'époque boye fu mukusu ni moto aloba yango pe emonana pe kino lelo tozo koba komona yango ba biloko solo beso ko kokisama Amos Mbaya Kei, Serge Konde aye. Baya on atangi ba kombo, ba yoka fumukusu na musika. Mwana mboka Serge Konde, soki lelo,
on a zolo beza ko sang ezo ko engager ngai moko. Peuple congolais, likambu équipe nationale ya Léopard. Ata lelo ndenge to tse eto couper libanda. To zui mwana mboka Otis Ngoma elongo na Pamphile to zok to tse bango na Léopard A na Léopard A prime. Naye bisabino bandeko nanga eloko moko te ya malunga to kozwa c'est le contraire ma finga ekokoba. Pour la nation babongo ba meka ko se rappeler lelo tango to senga Hector Coupera kende ba ma finga to bande ko finga Florent Ibengi to fingi ye na ba niveau moko ko sakana ta koma ko tene sika so yi muta fingi ye a lokola zaki moto so ko supporter choc te abane ko répondre bo na ba vidéo wana na banda ko boyebi interview mo basala na confrère na biso Valdo boyebi incident nini yaka na kati ya nini wana te babandi ko finga ya kokata zongisa Azam entraîneur ya mayele muke secrétaire à sport papa la biso okito bazali parmi batu oyo balakisa na mokili ke Florent Ibenga za coach ya muke akokoka te azala ba capacité te baleka na be mission Florent Ibenga faut kende donc soka kika délivrance mais batu bazo bossa na ke mokonzi banganga nguza lobete likambu ya équipe nationale eza likambu ya ba joueur te ya entraîneur te eza likambu ya nyongo ememeli bana libabe eleki Florent Ibenga keto Suisse Christian Sengebeni asa na capacité akoki ko entraîner même Real de Madrid to Barcelone asa mayele aya bota la résultat par rapport na Florent Ibenga Christian Sengebeni kei Hector Coupera ye mais faut que tu vas congolais le bazo senga ki to songa kuta na Christian Sengebeni ke Hector Coupera le père Hector Coupera kei to pesi bandeko to pesi awawa Otis Ngoma na Pamphile bazwa relève nga mutu des alliés pour nazo lakisa bino image ozo choka nga mokolo na mokolo double confrontation équipe ya Maroc awawa na kati ya mboka na biso ya éliminatoire ya Qatar 2022 oyo betamaki na mois de mars le 26 mars na le 29 mars. Le 22 janvier année oyo mokonzi banganga ngunza se déplacer ozaki mokolo ya journée nationale ya sport. Soki le loto zo nyonga motema pasi ministre Serge Konde aza responsable numéro 1 waneza ko engager nga. Po ye aza numéro 1 ya sport ya mboka na biso. Yende balakisa ki ye cause pe alingi kosalela yango te bazokende na bamakambo oyo ekoporte eloko moko te malunga na mboka. Fumukoso liboso ya ministre Serge Konde abandi kolimbola kozo ezokanga équipe nationale kozo enyokolaka bakongolais mokolo na mokolo bazwa coupe te bandeko yambo to développer ngo pena malamu to sengi bandeko na régie botiela biso nanu masolo wana ya ministre Serge bandeko bandeni bozosongisa ngo mais tozosongisa yango ne mutu ekangi mboka yango mutu ebloqué bato emayele soki bakeke kodécouvrir esika cause ya pasi na bango ezali bakosala makasi ke basosolisa bandeko na bango nyonso ti tozonyokama beza mpo na boye soki tozonyokama na lelo eza po ministre Serge Konde makambo oyo mokonzi ya banganga ngunza akende kolakisa ye po na tolongola libabe na équipe nationale likambo ya niongo ya boyi bango base confier plus mingi baluka entraîneur base confier plus mingi ba joueur base confier plus mingi na ba pasteur base confier plus mingi na banganga botala pino moko image wana élément bozota les ya janvier 2022 le 22 janvier 2022 2 mois avant to beta match ya double confrontation na équipe ya mboka Maroc bande ko na recho boza probo bana sebiso élément wana Martin Mingi nanu na excellence ministre ya sport représentant pe ya chef de l'État awa na salle sika tozali pe na bandeko baso lokola toyanoli na mbela ya mokolo ya sport
ya solo penza tosangani na mokolo ya lelo ba sport nyonso. Mokolo yango ezalaki mokolo ya esengo. Ndeko na biso journaliste Papa Kabala mwana Mbuya tambolaka na ba ndeko awuti kolobela biso mayeba lobeli biso. Kasi biso tokoloba mingi ete sa letondi te lelo Congo Zaire ya lobi. Congo asepelaki na 68, Zaire asepeli na 74, kasi te lelo yo bana o babotami lelo. Gloire oyo ezalaka ezali susu te. Na badiscipline nyonso na période moko bana oyo baza lelo bayebi lisusu bamamba chako te, bayebi lisusu ba César Sinda te, bakelekele lituka champion du monde na milour na catch, mamba chako champion d'Afrique na poids léger na boxe. Babelchika monochika ebele totanga te bekipe na biso ya basket ezwa coupe d'Afrique. Ebele histoire ezalaka facilement effacée par la biso toliaka kaka nguba ya sika boya kala tokwa. Menzoka nguba kokauka nde balonaka. Ombe ya mai kasi ya kokauka nde okolona. Mboka oyo eza na histoire te, eza ya kokufa. Po boloni wapi boko imite bakulutu na bino oyo babetaki, bino nde boza koparacheve œuvre na bango na continuité, epuis bozokende koameliore yango. Nde kosala oyo bokozala lobi do. Po tozalaki lobi, po tosalaki nde ya lelo. Ekopesa biso lolenge ya lelo. Po tokosala lelo nde lolenge ya lobi. Nous avons papa na biso bazwaka coupe d'Afrique. Bake kobeta mbala ya yango équipe ya bayinde kende kobeta coupe du monde. Depuis bazonga lelo tokoti na 48e année, bientôt 50 ans, Congo azwaka lisusu coupe d'Afrique te. Babwaka bango histoire evunga lelo tukalate tokende po tobeta coupe du monde. Mais biso tokoloba eloko moko ntango tosangani boye tolingi tokende obeta coupe du monde elikya toza nango tolobi tokozwa mpe tosala po tozwa coupe. Mais nini esali ke 48 ans tozwaka na biso yango te, même coupe d'Afrique tozozwa te? Est-ce que tozotraite cause? Soki totraite cause te, mais fait kose reproduire mpona nini tozwi banganga, tozwi ba pasteur, tozwi ba entraîneur ya makasi, tozwi ba joueur ya makasi, tosali nyonso. Mais tokendeke kaka échec. Mpona nini? Eza na cause oyo ezali traité te. Une faute avouée à moitié pardonnée, oui. Mais une faute réparée est totalement effacée. Voilà. Papa Kabala lobi makambo ya bambongo. Mais nyongo ya bancien léopard, bancien champion d'Afrique, ba représentant ya léopard na coupe du monde. Avance na bango ezalaki 800 000 Deutschmark bazwa mbongo wana te. Mbongo na bango ya participation na coupe d'Afrique bazwa te. Mbongo ya opération léopard mpona kombo na bango bazwa te. Eloko moko esalemi te. Bapesi bango eloko te. Est-ce que kolela na bango pasi na bango ekokanga bana te? Ekokanga batondo bolandi yango ntango biye wana esalami eleki mpe na bamedia motema pasi botala même attitude ya ministre ntango makambo wana ezoloba makambo ya motuya oyo enyokolaka bomo ya bato botala attitude ya ministre pasi na motema fumukoso osengaki azala chinois mpo soki alobi bayoka to esengelaki azala mondele soki alobi bayoka to lokola lobaki na lingala ya mosusu ekomaki compréhension mpenza basosolaki malamu te esengeli adefa lokota ya anglais to ya portugais to ya espagnol to ya français aloba yango
po esosolisa bandeko bazokamba na esika wana. Lelo bamemeli biso awa likambo ya kolongola Hector Couper eza mama na distraction. Passe na motema population pe mikotisi na kati ya distraction na Hector Couper akende tozo kaka entraîneur asika. Ngana lobby tosali manako pona nini po tokozonga lisusu awa tokotela bino élément émission to enregistrer na mois de juin awa relaxa bino ke départ Hector Couper eza solution te na équipe nationale. Départ ya Ibenge to moni même na ba Cédric Bakambu ba sepela ba die Maxime Mbokani ba minimiser Ibenge. Est-ce que Ibenge kendaki o bino bosengela bozobozwaki c'est le contraire kutu. Ibenge kutu na période to monaki moi ba biloko mo malamu par rapport ya bandeko baye. Passe. Toke to beti match wana ya double confrontation milelo na milelo. Na match ya Angola boyebi Varese ya pembe ezalaki période na rougeole le betaki biso. Soki momoni Varese ya pembe to gagner bota les arrêts d'événement moko za na kati ya mboko esalamaki. Faut mukusu pa limbola ba pays nini so to beti na bonta to lati Varese ya pembe to ko gagner bango. Faut mukusa limbola bota la nini Gabo yaki awa to yambaki. Mais lati couleur ya mboka na ye jaune likolo ba couper na tia pembe pona nini biso soki to ko beta libanda po ba yebisa ngo de ministre Kambai lelo sénateur Kambai ba yebisa ke likambo ya Varese ya pembe wana fu mukusa se inspiré pa Nzambe lelo pe na komo ko batebele ba komo lobela Varese to komo mono za Varese libabe ba ekomi ko la musama ba mais ba autorité bo yebi ngo ministre Serge Kondi soki lelo équipe nationale azo réaliser ba défaite mutazali à la base nango ezali ministre po yende le 22 janvier ba yebisa ki nini na nini ba ko sala pote ba ko koluka solution na kati équipe nationale mais ye accueilli ko sala ba biloko oyo ko porter solution te nganga nini fo moko sabi boko ko sangisa mili nganga po to sangisa rapé déjà bango et porta kanango et le côté soko to ngili solanga nganga fo moko suta sekaka nganga apesa sabino coupe akangane kaka maboko to bengi ekoko ya suka mboka bande ko sebo sepela ki na émission matondo mingi tozongisi na initiative ya chaîne mokonzi ya banganga ngunza fo moko suki mzala pana na Angola o ba pesi biso lisusu chance ya kozwa manaka oyo pe lisusu matondo na DG na biso kwa mambu ona nzela na bango nde baso bandenge nini ya ko encadrer biso pe elongo na dipo AI noko ntombele botale soki bosepela ki na émission ngai ndeko na bino tambiko ka mutu na salaki na présentation na nzela ya cadrage salaki na ndeko na biso mbala o asungi biso pona bilili ezwama pe na réalisation et na nzela ya montage tozalaki na ndeko na biso ntimba kimi ya fumu kimbangu bakoko ezala na bino moto ya mayele bakosa kembala liboso ya mibale kasi ya misato okokasu kokosa ete ministre Serge Konde ngonga yango opona ozokota na histoire na ndenge ya mabe to na ndenge ya malamu pamba te ministre Kambai lorsque bato bazo réclamer eza par rapport ya coupe ya CHAN na 2016 oya yaka kosenga pa mfumu kusu mokonzi ya banganga ngunza bongo yo départ na bino tokokanisa na loli na nini to benji suka kimi Nzambe ya bakoko fumu kimbangu ezala na bino.